nanga alende wa kozala liboso na bino pour kopesa bino ba information ya mingi na cadre ya mbonda ekolo ezali magazine d'actualité ya solo eza charge ya information à la République démocratique du Congo, Kinshasa, Brazza, Angola, partout ba diaspora bozali mbote na confiance et puis fidélité au peuple sakabiso bota toujours branché parce que awa bota toujours ba sango ya solo. Tofongoli édition na biso ya mokolo ya lelo pour la kolisa bino que des candidats à présidentielle il y a 2023 ba déposer ba dossier na bango na députation nationale na cadre ya ba élection en décembre 2023 image p commentaire. Mon Congo, boye baké des candidats à présidentielle il y a 2023 à la République démocratique du Congo ba outi ko déposer ba candidature na bango na députation nationale et zabongo Neko Delis Sanga président envol paix, matata pogno président LGD. Delis Sanga a déposé une candidature na circonscription électorale et à Luisa, la province de Kasaï centrale et Sika, ba vota qui est comme député national en 2006 CP, provincial en 2008. Moninga na matata pogno ye abeti masolo na Kindu na province ya Maniema. Balida mi balé oyo ya opposition, toyebike Baouta Kiko annoncé ma candidature na bango pour la présidentielle 2023. Est-ce que ezalika ka stratégie topé batiki posa ko la candidat à la présidentielle en 2023 ou bien ezalika ke baza sûreté que bako gagner la présidentielle yango baza ko tenter ba chance na bango na députation nationale. Soki Delis Sanga pe matata ponyo balongwe la course boye bake 3 poids lourds bakosana na nzela Félix Tshisekedi eza bongo mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oyo azaka ka déterminé malgré bakokoso ebele Martin Fayulu yekutu atikala jamais kolemba pe Denis Mukwege malgré nyonso il faut boye bake matata mponyo pe Delis Sanga elongola bandeko na bango ya opposition bazaka kana souci ya kolongola Félix Tshisekedi na décembre 2023. Sikoyo nani akoza la vraie challenger ya Félix Tshisekedi na présidentielle ya 2023. Ezaka kamotuna. Ya koyeba kaka ezake terrain ekozala vraiment glissante et pas ya mwana mboka Félix Tshisekedi po kotala ba adversaire na ye neti kaka bazako nyata banzube. Lokola mwana mboka Moïse Katumbi Kaka Congolité, des pères et des mères, et ko kangaye na façon moko ya liboma, to yebite dosiango, soki ezako kende ndenge nini. Comment na matata ponyo, ndeko ya Congo yeba ke yekutu, justice esi etie singana kingo, na masolo ya bukangalozo. Mais, yakoyeba ke Denis Mukwege, officiellement, nanu a annoncé candidature na été. Et pas ya mwana mboka Martin Fayulu, amame, toza komona na tikaka, tantôt plus tôt, et surtout qu'elle est décidé, basate na ba députation nationale. Biso monda ekolo, toza kontale la ndenge kaka ba anglais balobaka, wait and see. Yango, tobetisika monda. Les députés nationaux, mwana mboka Eliezer Tambwe a révélé ba opposant que baza ko boa ki sa ba processus électoral na moyi mena coulisse, baza ko weli sapo ba déposer ba dossier na ba candidature na bango. Ndeko ya Congo, boye bakeli kambo ya ba élection awa la République démocratique du Congo, ezaka ka kobetsa mbonda nango makasi. Ya koyeba ezake ndeko Eliezer Tambwe oyo aza député national abeteli yango mbonda makasi na mokolo ya samedi 22 juillet. Alobi ke ba opposant baza ko distraire population. Na maloba na ye alobi ke il ne faut jamais kopesa confiance na opposition oyo po tango bazaki ba jeep palisada ezaki na ba oyo basaki na kisambla ya koboya mais soki okela bandaku na bango okomona ba jeep palisade evanda kuna kitoko avec impact na idéologie donc pona ye baza batu moko sérieux te abakisi ke sikoyo baza kolakisa la population neti kaka baza kobwakisa ba processus électoral na moi zokande na coulisse baza kowela kokende na lombango na seni mpona kodepose ba candidature na bango. Donc, esengeli toyeba ke baza kosala ba blague ya ko distraire population. Pona ye processus électoral eza ko évoluer kitoko pe fichier oyo bango baza ko boya eza kitoko pona ba élection ya malonga. Mais koyeba eza ke l'opposant Martin Fayulu assis à la campagne oyo baza ko benga pas d'élection sans audit ya fichier électoral. Nyoso oyo eza kaka pona kozanga koyokana entre opposition na bureau ya Seni. Dossier oyo eza vraiment à suivre yango. Tobetika Kambonda. Boke bana ba reporter o boloko takana nzela kozwa pona ba activité na bino na ndenge bakosala ya bino misala mais okomona ta suite ya malonga te mais pesa confiance na monda école agence pour kunande eza esika moko ya sûr pe ya confiance.
Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Plateforme internationale visionnaire et leader solution na branche na ya amitié dans les couples ba organiser ki soirée ya ba couple na cadre ya kosunga ba papa na ba mama ba kolisa amitié na ba couple na bango Medine Kameme pe Wilfried Samba bazaki na compte ya Mbonda ekolo. Mokolo ya samedi 22 juillet 2023, plateforme internationale visionnaire et leader solution, génération de la rupture na branche naye ya amitié dans les couples, ba organiser ki soirée moko ya munene ya ba couple na église la réconciliation avec Dieu oyo ekambamaka epai ya le visionnaire Bishop Josué Wembi. Ba organiser ki activité oyo na cadre ya kosunga ba couple ba kolisa amitié na kati ya libala na bango. Ba concerné na milulu oyo ezalaki bongo ba couple marié, ba couple fiancé, ba veuve pe ba veuve, ba divorcé injustement na ba couple oyo eza menacé na divorce. Au cours ya activité yango ba couple pastoral ba pesaki ba témoignage elandisamaki na senete ya mama Emerode Dianituka oyo azali moko ya ba femme leader ya plateforme ye alakisaki na ba mama lolenge nini esengeli konserver mobali na ye na mesa pe kotanda mbetu ya libala oyo babengaka na lopoto li conjugal. Tozo pesa opportunité na batu ba vivre vraiment les vrais mariages. Tozo mona babala ezo kufa ebele tout ceci eza manque ya préparation. Batu ebele bakota na mabala na ba préparation. Ici to créer cadre ya formation pour na babala ni enseigne bazala heureux. Moko ya ba femme leader yepe azangaki malobate mama Emerode Dianituka boyo kayepe ndenge abetisaki Mbonda. Soko milenge na pona kobala. Vraiment eleki malamu ba auto invitaki ba répondre to lakisi pe na kati na milulu ango ndenge nini ya kotanda mbeto. Na titre ya rappel esengeli boyeba que sortie officielle ya plateforme les visionnaires et leader solution et kosalema bongo le 1er août 2023 boya ebele ko participer parce que kozala milulu moko ya kitoko makasi. Na yango tokosenga kaka na Bishop Josué Wembi elongo na plateforme les visionnaires et leader solution génération de la rupture amitié dans les couples boko bana kosunga ba couple na ba conseil ya malamu pour que to ya ba divorce esila yango biso awa to beteli bino Mbonda. Godin Poyi oya utaki kozala destitué mikolo utiko le kakuna comme président assemblée provinciale ata ko préparer contre-attaque contre Gentini Ngobila Mbaka. Mwana Congo, Mbonda ezaka kobeta mama be awa na ville province ya Kinshasa entre Gentini Ngobila Mbaka le gouverneur pe Godin Poyi ancien président assemblée provinciale ya Kinshasa. Tellement que Ngobila alongi etumba Yakobuka mwana mboka Godin Poyi la assemblée provinciale ba fonctionnaire etumba lisusu makasi entre bango mibale. Yakoyeba ezake na kati ya assemblée provinciale ezala groupe ya ba députés provinciaux oyo babengaka bango dynamique Ngobila baza lokola bambwa mabe oyo baza pona ko attaquer
mutu nyonso oyo akoluka kobundisa pouvoir ya Ngobila. Boyeba ke dynamique Ngobila baza makasi pe dynamique. Structure wana baza kosa mal à l'aise ba collaborateur ya gouverneur. Mutu ya liboso bakwayisa eza ancien vice-gouverneur mwana mboka Nero Mbungu kaka po abetisaka mbonda na likambo ya gestion mabe na émission moko awa na télévision. Tout oyo libala na ye na Godé Poi ekatani likolo ya ba intérêt privé ya gestion ya ville. Depuis pe babuka Godé Poi na ba fonction nanu tomoni alobi te donc kimia na ye eza kosala mabe na ka Ngobila. Selon moi banungu na mystique ya fourmi, le passé Godé Poi akoki pe kozonga na ba fonction na ye et pas y avait peu bien intérieur mwana mboka Peter Kazadi. Yangonde ekomi kobetisa lisusu mbonda ya makasi me ya mabe epai ya badepute provinciaux ya dynamique Ngobila po retour ya Godé Poi ekobimisa mabe nyonso ya gestion mabe ya ville province ya Kinshasa pe ekobimisa na polele ba compte parallèle ya ba banque ebele privé na kombo ya ville province ya Kinshasa. Me ye moko Ngobila aza koloba mingi te. Silence na ye, eza ya somo po, après kolonga Nero Mbungu ekomi lisusu guerre froide entre ye na Gérard Chekoko Mulumba oyo azali vice-gouverneur lelo. Nyonso kaka pona ba affaire intérieure ya ville. Moko ya dynastie Ngobila alobi ke déjà une semaine bonda eza kobeta mabe entre Gérard Chekoko Mulumba pe Jantini Ngobila Mbaka. Semaine oyo ya koyeba eza ke congé intellectuel ya 45 jours ya Godé Poi eza kosila donc noko aza prêt ya kozongela ba activité na ye ndenge asalaki ba annonce epai ya ba confrère na biso ya Top Congo. Awa ekobi boye il faut boyeba ke deuxième round e bandi sifflet ya sukande ekokabola bituma oyo po mabe eza makasi vraiment. Insécurité eleki na Kinshasa bafulu na bosoto kutu koloba te kini bopeto etikala kaka slogan nyonso wana eza ndenge bakinwa baza koloba biso tobetisi kaka mbonda po tolingi nyonso ebima vraiment polele. Le nouveau commandant ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba azwi ba mesure ya makasi pona kolite contre ba embouteillage oyo etondisami awa. Ndeko ya Congo, boyeba ke bauti déjà ko bouger bakonzi na la police. Il faut boyeba ke 3 jours seulement ndenge azwi fonctionne ye. Le commandant à la police à ville ya Kinshasa, mwanda mboka Blaise Kilimbalimba azwi ba mesure ya makasi pona kozongisa ordre na capitale. Parmi ba mesure oyo azwi, mibalende et attirer attention ba kinois. Eza bongo suspension ya ba bureau de paix. Interdiction ya ba roulage kokanga ba chauffeur sauf na cas accident. Selon ye ba mesure oyo eza na idée ya kosilisa ba embouteillage awa na Kinshasa. En attendant baza koyokola ndenge nini ba policier ba ko changer méthode ya misala. Nyonso oyo eza po asali constat que ba agent ya la police baza kosala ba dégâts ya mabe et pas ba conducteur pe ba usager mususu ya nzela. Yango amituli ba question koyeba soki bazalaka vraiment ba complice topé basalaka misala yango ndenge kaka ezalaka. Biso mbonda ekolo tokosiaka na bakonzi boyeba ke awa ozwi fonction oyo yeba pe likambo insécurité ekota mingi na kati ya Kinshasa. Lelo oyo soki otambola bakwa misusu okomona ke bakoma kokota bandako na ba 18h surtout mingi na bakwa rekile lokola bakingasa na suka na bangambo ya pont na bakaluka police mingi oyo jemi to pe ba ujana bango nde bakoma konyokola population na ndenge moko ya mabe pe kochekeme ba mama na bisika oyo esengeli te nyonso kaka po na koluka kobotola bana Congo nyonso oyo bakenda koluka na nzela. Yango tosengi na commandant Blaise Kilimbalimba chape maele na sécurité po population bazosenga bavanda na kimia batambola paisible ndenge kaka mwana mboka Chilombo azosenga yango tobetisi kaka mbonda kokoma journaliste professionnel tope koyeba kosala ba montage vidéo na kosimba caméra kitoko kende kaka kuna na centre de formation média indépendant pour kuna ba formation de pesama avec ba professionnel ya média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous,
c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Moi Namboka Fabrice Siluvangi Oazali, coordonnateur de la Fondation Les Amis de Siluvangi, a qui correspondre à l'invitation à l'église Les Rébatures et Paya, révérend apôtre Lundu Louison, Wilfried Samba Azali, qui la compte ya Monda Écolo, magazine d'actualité. Mwana mboka Fabrice Siluvangi oyo azali coordonnateur ya les amis de Siluvangi peye azali mwana ya Kimbonteke ya solo azalaki na église Les Rébatures oyo ekambamaka epai ya révérend apôtre Lundu Louison kuna na commune ya Kimbonteke na quartier Mukoka na avenue Kikanga numéro 140. Ba présenter ki mwana mboka Fabrice Siluvangi étant que candidat provincial na bango peye apesaki bango message oyo abombelaki bango na kolobake basala confiance kake pa ya bana ya solo ya Kimbonteke apesaki bango cadeau ya ba micro ebele botala bino moko basepelaki makasi pe bango basengaki ye ba merci ebele kasi boyoka tango biso magazine Mbonda Ekolo tokitaki kuna ndenge ye moko Fabrice Siluvangi abetisaki Mbonda liboso ya kamera na biso. En tant que mon Christo, eloko liboso, église est au milieu du village. Ndeko journaliste qui m'battait ezanga. Na lo barelo kwana met fois, même na bilili, bino mboyebi, na onga nazo sala. Na mandat na bilan te. Mais nazo sala oza nécessaire pour na Kimbonteke, pour naza natif ya Kimbonteke, né grandi à Kimbonteke. Na moment opportun bana Kimbonteke ba fongola misu bato ba Kimbonteke na Kimukolo ba pesa bango confiance te to bazana bango bandeke soki bazui ba ko pumbe ba ko kende biso za ba soso to ko tika la place na libela po te ba ko sala programme ya gouverneur wa koya po to désenclaver combine na biso yango tokoyebisa kaka na bino ba candidat député provincial ya commune ya Kimbonteke soki bino boza kolala boye ba ke Fabrice Siluvangi aza ya kolamuka peye aza toujours sur le terrain aza kotambola na tous les 46 quartiers ya Kimbonteke yango wana bana Kimbonteke basepelaka na ye pe babengaka ye papa fa yo mutoza kolala lamuka parce que ngonga yango eza kokoma malembe yango biso awa na magazine Mbonda Ekolo to beteli kaka Mbonda pupu parce que ye azo sala musala kitoko. Mandase Tuluka Jean leader au cadre ACP parti politique ya Gentini Ngobila Mbaka azalaki na Lemba na quartier Mazalemba pour installer celui de base Je suis Ngobila. Mona Congo, Boyebake et Indaki Mabe avec impact et idéologie, Nambazalemba avec Yemoko, les leaders incontournables, Mwanamboka Manase Tuluka, au cadre parti politique ACP, il y a le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Ezalaki installation à base Je suis Ngobila, la quartier Mazalemba, kuna la commune ya Lemba. Nyonso et Salemaki, mokolo ya samedi 22 juillet 2023, pour nous préparer victoire écrasante ya Fachi Beton, local la présidente République démocratique du Congo P, na ya ba candidat nyonso ya ACP. Mwana mboka Manase Tuluka, les jeunes leaders, oyo ba mesala kobenga ye, les petits Ngobila, aza toujours ko continuer ko installer ba seli de base Je suis Ngobila na ba commune nyonso a la ville province ya Kinshasa pe boyeba ke akomi ko kana même na ba province po la compte ya parti politique na bango ACP et les kitoko avec impact na idéologie oyo esengeli boyeba ke Alliance Congolais Progressiste topé ACP na mokuse avec mwana mboka Manase Tuluka azali ko continuer ko sala mosala na kitoko tala ndenge population oyo endimi présent pona koyoka pe kondimela kosala la message ya kitoko oyo ezako bima na munoko ya Manase Tuluka po baebike yende amemelaka bango avec impact pe idéologie message ya autorité morale ya ACP le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Gentini Ngobila a la vision ya progrès
Pogeli Kobanini, a une vision, Batoua qui n'est libo, Toyoki Ngobila, tant on a yoki Jacqueline Ngobila, notre autorité morale. Et celle qui te connaît, Elengi, Bondi Melangaïke, Manassé Toulouka, les petits Ngobila, Aza toujours na sima vision, autorité morale, ya ACP, moi Namboka Jacqueline Ngobila Mbaka, pour na kopé sa deuxième mandat, na président Félix Tshilombo Tshisekedi, na nzela ACP, parti politique na Bango. Bissom Bonda Ekolo, magazine d'actualité. To souhaiter kaka bonne chance pour misala na ezako monana à travers bisika nyoso oyo azakota matembe na e. Dotika ke nyoso eleka kitoko pe bondi melae parce que aza vraiment mwana Congo ya solo. Biso to beteli kaka mbonda. Un vrai leader oza na vision solo. Akolika kala magazine Bonda Ekolo pour atteindre sa vision na ba comprendre partout. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko, bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Mo bambuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke fotenga jeunesse asu na tawana ta ozwa polo na lati ozwa mona na poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Ba révélation ezakaka kobima na cas de assassinat ya député national Chéribin Okende. Mwana Congo, likambo ya assassinat ya Chéribin Okende ezakaka kobeta mbonda po ba enquête ezako salama déjà. Mais koyeba c'est ba information oyo tozi, les procureurs azako affirmé que Ndeko Chéribin azwaki masasi kaka na arme oyo bakutaki pene na ye. Selon ba enquête oyo esalami na Lombango, ba suspect baza mwa mingi. Procureur général près la cour de cassation, mwana mboka affirmé mambu azako révélé que bal oyo ebomaki victime ebimaki na munduki oyo bakutaki pene ya corps na ye. Mais déclaration ya garde du corps ya victime oyo aza suspect ya makasi eza kopesa ba complication ya makasi. Actuellement il faut boyeba que des proches ya Chéribin Okende bazia kokangama pe bazia kosamba epa ya ba autorité. Eza bongo garde du corps pe chauffeur na ye. Garde du corps boyeba que aza considéré lokola mutu ya suka oyo azalaki na victime. Affaire oyo ya assassinat ya député national Chéribin Okende eza kobetisa mbonda ya mabe awa na République démocratique du Congo, surtout na mwa basanza oyo etikali ya ba élection. Ba expert baza déjà awa
oyo bauti ba pays misusu pona ko participer ba enquête oyo et kosala ke vérité ebima po ebema kimia na mboka. Ba déclaration pe ya cardinal Fridolin Ambongo et pelisi lisusu ba débat et surtout que alobi eza acte oyo bakana kiye. En attendant zoto ya mawai eza kaka na morgue. Molimo na e pe mana kimia yango biso tobetisi kaka mbonda. Na cadre page rose et koti parce que zali mwana mboka Jacob Mamazete Mbila ozali président base Kingabwa. Azo fêter toujours qui toko pour jouer, aza vraiment roi na yango. Mwana Congo tango toyebisaka bino ke biso awa na magazine Bonda Ekolo to fetaka ba anniversaire to salaka ba cérémonie ya ndenge na ndenge yo mutondi makate tala mokolo ya lelo apotami ye nani Jacob Mwamba Nzete ya Mbila président ya base Kingabwa tozali ko fete na ye elongo na mokolo ya lelo biso awa na magazine Bonda Ekolo to souhaiter kaka ba joyeux anniversaire parce kaza vrai leader ya solo na mokolo ya lelo tabe kokufa ngule kokufa ngombe kokufa tokomela tina suka parce que ye alobi akosala ke journée ya lelo esalema kitoko avec un partenaire idéologie yango biso awa ensemble to beteli lisusu mbonda pou pe to souhaiter joyeux anniversaire. Ba fait de société ya lelo Igrida Matekta elemani ni bobong service elongo la mwana mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo ezali monene toyebaka te soki pe esengeli tosala nini pona ko participer na kobongisa 145 territoire oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azali kosenga. Awa tozali na Kasongolunda na province ya Kwango ndeko na ngai na 21e siècle oyo ya kokamwa école oyo ebibisa ba leader ya ndenge na ndenge tala ndenge ezali ko fonctionner na matiti vraiment epesi pasi komona ndenge caméra monda école etambola kiti koto oyo poto sala ba reporter ya solo toye ko découvrir état oyo bana bazali kotanga toyebite topesa kombo nini po ba leader ya Kwango baza ebele bamona ka école ope babima awa mais batikala jamais kosala tout kotoyo pona koluka kocha école oyo na ba état oyo ezali kosengela awa soki mvula ebeti amame toyebite soki bana batanga ndenge nini esali pasi yoka ndenge ba autorité école babetisi mbonda école oyo tozana ba problème ebele infrastructure eza mabe baban vraiment eza mabe bana bazotanga na ba condition moko mabe tozo lité to sala tozo bongisa na moi mike oyo l'état zo pesa biso mais ezoko akakate tenga na l'état gouvernement azo en charge vraiment beko na biso et surtout ba politiciens na biso oya Kwango bazo beko en charge vraiment ba le kakaba mona ba conditions de vie ndenge bana bazo kendo otanga vraiment ba s'investir pour na beko na biso oyo vraiment to ko souhaiter ba politiciens ba tia maboko batia appui na ba désir na biso bazwa vraiment ba solution et koya na bino vraiment ezala solution na école oyo kokoma tina mboka oyo na Kasongolunda eza nango majite toyebi même nzela ezali mabe makasi mais esengeli na ba autorité ya Kwango boye ba kosunga éducation kote oyo po éducation yango nde ezali jeunesse ya lobi awa biso esali pasi komona école ba état oyo yango tobetisika mbonda Jesi Jemba koko tiri elongo na mwana mboka Igrida Mateta caricature ni bobongiseli ba kinois to pe ba congolais oyo bazali partout na mokili po bayeba masolo eza kotambwisa na kati ya Congo. Na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka bomanga ina bomayo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinois bakoma kobika yango na ndenge na ndenge elingi koloba ke mutu na kwele alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango Jesi Jemba koko tiri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre frais po aluka asomba ata Thompson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokane mama moteki azongiseli ye ozotuna nga koma eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pela ngama ba transport moto na moto kaka na système
ya bomanga to bomana to bomana. Yoka pendenge nini kuna balobi. Pasi moyete nzela mabe en plus batracasserie ezo boma biso fort. Mais le petit peu kuna mopazi na e akamwe yango mbangu ae pas honorable atre honorable tata la likabango nini eza koleka. Mais viens, comment montonyoso il faut aller là. Viens tiri pe le mopazi na e lokola amesala yako pesa ba conseil po asika ba mutu observation ko koyeba ndenge nini mboka etambwisa ba parce que azali sage ya mboka. Yoka je tiri petit mboka oyo ezala kaka la système ya bomanga na bomayo to bomana. Est-ce que yo bien noté? Yako kama c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezala kate secteur ya transport topé secteur économie c'est comme si ekufa la ngokala. Yango mutu surtout akoma expliquer ka ye abomayo la kwa na ye yebe bomayo na bopazi na yo. E comme kaka bomanga na bomayo to bomana boye et pesi pasi. Yango to betika mbonda. Merci la confiance et peu fidélité bope sakabiso ezali toujours modèle ya kolakisa kende bolinga kabiso. Tala ndenge to comme la souka ya édition ya mokola lelo onga alade on na présentation édition esimba maki epa ya mpangi Rachidi pe coordination ya Medine Kambembe caméra la maboko ya Wilfried Samba pe réalisation la montage ya Ingrid Mateta main. Bobo ça ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube Monda école officielle P. Ba publicité na bino, ba sport na bino, bobenga biso to kolaksango pe to kolekisango avec un partenaire idéologie pour awa. Tout la makala ba chaîne et belé aux partenaires. To kuta la prochaine maso kolo yesu azongiti.